Bandeko mbote mbote bisika nusu bozali bozolandanga nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe ti na Dubai mobala leki libongo na elengi ebele bela te bokolia bongo ndumba zwi permis papa lopanga beli liboma ndakala meli ngando nia wakangi balo keba nyoka shege asente ndumba mabe koti shege asente ndumba mabe koti mibalo bakabaka te suka batikala bango moko bandeko mbote mbote bisika nusu bozali grâce à Jésus de Nazareth ezana bino etambusa bino ebomba bino ebatela bino epesa bino grâce à ces grâces kimia na ye ntango nyonso ebomba bino mawa na ye ezala bino ntango nyonso amen. Bandeko na ye tosolola lisolo ezokontinue kaka lisolo na biso ya ndeko na biso manike bana mama nalandi bavideo ebele batindelinga ya tozali omoni eloko bakongole tokendaka tokende na vitesse te aza ndeko na biso tokobwaka ete bino moko bolobaka te nini bino kolimbisa te bakongole tolimbisaka me nalobi botalaka mpe degre mosusu bokomaka mpe ta ata moto aza mabe tozwa mwa moke mwa tokanisa ta mwa le bien fait aza nde na le bien fait nde bolobi te babi nokosimunga na mona nanga balamu amandiki te problème te ye na niveau moto azokende toluka solution parce que eza likambo kofinga te eza likambo te totsola na bavideo omoni na poto mutu nyonso ayawa c'est 100% bato baza na baproblème oyo baya bakutana na baka bakoza 90% 10% ka mutu aza malamu surtout so kwene na baya oya kala wana ko oya tangi poki ya bagudir na mbombo le wana bazotia tile batie suna rabote baya wana banoko kanga mingi suki ya noani baya wana oya na kala le wana bazotongola biso na Kinshasa soko liete me bango baya poto le wana baya yana soka zuite ya ozana kimia na ndako nete na lobi oya koyina ka jima fu parce que biloko msubini bozo sepila na somo biloko bino bozo sepila na te ya seulement ndeko na bino akomi na ya oyebike mukolo babwaka babenga na kabatu pe bapesa oyebike basalaka bato ka surprise okasa surprise cadeau moko bo nzoka surprise ande bongo ndenge na soki ndenge babia zolala soki libanda soki bongo so ba violer ote manike muno ya problème ezate mandike luka 115 benga ndaka mutu avanda na bango mingi te kende nano mona poko uzwa solution na benga 115 bato akala bayo akala bazaka na bango bongo yaya na poto yo kisasa kutu okoko kinolela tapa kama awa nani akomema azobanga ya mso okoma mbanda na ye nde ba ekoma nango omona ka suti ba komi mbanda nanga maniki c'est comme ça la vie omoni eloko msoma nikenga na kolobano ya vie yeba kusolola yeba pe kotela makamso koloba bato miso bakoko edo baso banga ba ebele babenginga babinoko simota tokoko yede manike mais tozo banga retour ya retour to kipe na lute to sanga kaka jani boye eloko le na obimisela bino to sanga ka jani boye et pas mwana mwaso wana nani la brine masabina na koma soki akoma poso kanisa anzuluka akoma lokwa nani lituka o balambela ka wana ko akoma kaki lokola lituka ne lo ngopé saleki mukuna mono okasa bibo linge etoboka me raté excel lokwa mbuma mususu akoma lokwa mbuma akoma lokwa tomata mbuma ndeti bana wana to perdre mutu bongo te yaya omoni mutu aleke kolobela biso boseke azo souffrir bana mama tolonga na ba sentiment na landi be mission wana na oki pasimi ya poni bokoko loba eloko mususu bo soki beta no mama leke na moso beta problème te solution siko po biso mo na communauté na biso to sali nidi ya tolanda na mabiona parce que kofinga ko sala eza ngona solution te oh boye non mutazalaki na lisolo na bango na ndeko ni ka bango na manike na bana wana eza na ngona problème te toko kofinga yete toko lobani mabete to sunga yesiko ye moka luka siko vina ye parce que ba vanda kapa ya mutu mingi te ayeba kite parce que bate bele ba leka na ba ka ebele misu ba benga na bango ba landisele ba kaleso na ba soutien libanda
manike yoko tozu chance ba yebisio miso ba yebisaka te ozo yakaka bona pokwa bomama ba chandelo siré kona nini clé porte pardon clé porte bacha o surtout ka bo porte ba chanja okobenga nani ba numéro nyonso bakanga manike eza bongo pote ezala makamso akobetela yo te poso babetela bona Kishasa olingo ba ate bolingana ya poto te ya kimukolo nini ba ajo pe tozoya na ba poto ya mikolo eza ba risque ba miso bazobanga miso ya kotondisele wese na ye oumela na ndaku na ye oso comprendre bana na lobeli kamaso parce que ba ajo tozoyaka yaya soko mino na 50 mwana mama na pekiso ya poto te ya kobeta tour ozongi soko zana na ba activité no bien na Kishasa mwana mama ko boma musala na ote bandeko na bisa poto bato bazokende poto bazokosa mino ebele musuka ko yebso vérité ozo douter na yo ya batima kono baka yaka yemoko omona parce que a liro ndenge zabana yaya soki bana Kishasa soko zwaka mbongo notamment $800 no mo 700 no ne mwana mama sala vie na yo fais ta vie oko regretter 700 wana yaya ko bwaka atokitisi mbula yo moko bando mona ko ka soko lata sabato kuma olata ka bakete makolo kuma ko salo pass bakotela oh mais ajo apesina makolo pass comme ndenge nini okomika kolala la lolie muki olala nzoka mbula no se pousa ozo ngoko t'arrêter mais okitisi zwa pe mukanda ndenge komi na poto ya mutakosa binote bana mama bana kini oh noko simo noko bana noko bakena ipupa mettre avocat nazo yebisa bino boye soko ozwa chance ye poto ba yebiso âge soko mika na âge na biso ba 40 ti likolo yaya loka vina yo ba peso mbongo sala ba faire on ne sait jamais parce que ta oyo ba nokolingo buaka na ta oko mukanda eza kuanga na priorité lelo te lobite toboy na so prévenir binoki toboy okanga mutu ndoki ya sala yemso mona nzamba sungio oyena yo ozongi ke ovando ona ngena installer na poto ya kuanga na priorité mandika apesi bino disque tala ndenga ya ekenda ka bo mwana mama na yo akoko benga no pebo alandi solo bakaleso na sima ezelo ko to finga manikete ezelo ko nini te obalo te mutu nyonso aleka na étape wana surtout ba yana biso na kala ba mandona bango wana ba mandona ba ya kala bango wana ba mandona soka sa yini yo ngara tsena msemo musisa mutama beso se komina ajo ba 40 ans po mutalimbisa yo akosi yo si tu ba yawana ya kala o ba yawana kala wana siko yo ye okomo mona na nango le ba ye banzambe malambo o mona kake bono sane bien te soki bo sane bien le ba banga nzama sama mutea malamu yaya ndeto banoko kona na bakisasa eza souté na poto bongo soki ozoningo ya poto so ba numéro bel on ne sait jamais ko sala komiti mingi te pa ya ba famille panza match on ne sait jamais panja match bala mama na zobiso parce que okoko tomber place moko bope ba yambi ndeko no moko pe ayambi otika di pe ko mona ete tipo bongi ozui nzaba sungozo bo mona ni kaya msona baba banzela ba mata oh azala ka bo ba personne yam numéro pour son poto ozui na Kishasa yo mo ba tekisa pende ba sungi soit numéro ne peut benga pa yeba ko sanga na poto o monde ekendaka mandike ekendaka bongo oko yina no ya suki tata mo sena minute eza bongo batakala ba bongo ata ndenge nini po bango baloba kake bango awe otondisela nga wese nzoka banda ya vanda bambula 30 wana wese tonda te kaka yo mukoloko ya okumotondisa wese bana mama ifoza mayile nasa msumina solo soki muta sa yinio ayini ya pote za kuanga na priorité manike courage zwa 115 benga ngala bilobilo ndeko na mobali bana basi misusu balakisi mako te to sepele ki oyate mingi ba sepele ki maniko yate oyo banoko bengo na Kishasa ba yaki na ngo ba aventurer balinga ko yasuko mona ba est-ce que bato le soki na bona relation na poto na Kishasa na poto nana yambio pa na ye bazo yambo msoka na mbutalo ba sugisela ba kabilo mo chemise moko bo yakeba nyoka yo songo tongo sutuka omoni ya malabu la lulala ibrato piana mabese bandaki fede gola niekese mabele mame fede gola yonde bala mama ekenda bongo
oyo na sosabino ekendaka bongo ombali pasa ekendaka bongo sele osika mtata mapasa epanza makita ekendaka bongo soko oyebi te oyina mutu nyonso manike oyo nazoyebiso ya solo sois forte eza bongo koninga mpe kobetaka suma sote longwa mbamoko mpe na nini kuna longwa mpe mingi na réseau social na longwa parce que bamisu baza kotiola bazali na misusu bazo komilakisa mpe boye te bamona olelalela mpe mingi bongo te okomi lokola Matu Samuel alelaka na ye kaka na banzembo nyonso ale kobima Matu Samuel te longwa Matu Samuel toleka yoka banzembo batendresse neti ya bafere gola banani bakofi olomide baconsolateur de cœur brise yo kaka ngo ato yina vie na yo wana solola manike eloko mosusu ye mpoza na bere oboma barelation pamba eloko nefona lobilo vérité relation mosusu manike mo mutu boma kote mosusu mutu ye mosusu bavie kofi bavie Antoine wana ndenge ozolela na kosunga yo akosunga ndenge ni bokabona toujours na bato mabe bafere gola na pako kosunga yo héritier wata basoso lembe bafali pupa bako kosunga yo poni basoko kosunga yo ya eloko ni foto lobadi pona nini basoko kosunga yo te il faut tala pe comportement na yo manike changer longona ba polémique moko boye oye eza lokolo eloko moko boye libanga moko efandi yo na kati wana bato wana na tangelo bakoki kosunga yo ata selosika moko pa kosunga bamiso bazobanga tata mpasi bazobanga wana basebele bako bateto bakene so bosana ngo bila bato na tangelo bato wana bako kosunga yo poni bazoko kosunga yo te ya twani ya yanu mabeza ngakate me ya yanu wana soko yo baki kosolola vie wana ngaka sunga yo atinga batepte boluka solution maniki sala bosa bako kosunga yo ba wana ba vie na bino bobanana bango ba masolo bako sungo ndenge ne suma ndiki ba réponse misusu e choka bango yango ba koma ba kanda na yo lelo siko ekomi loko moko siko relation sala avant 115 encore 115 ba mi kole komi nani moyen ko to so exact ba to ba binoko simo poazwa 115 pona ko bandima yo oyo kaka bato baza saturé ngabi bato bazo uta na sanza to bakiti na satellite na to amaniki kama koma saturé abi bongo abi mama o yina na bande kune bele bande kuna basi o kuma na bongo basa bande kuna yo makamuna o luba likamu ko zobimisa lokola oyebi profondeur tinaka ya musu bazana ba blessure wana interne moi ba fungulo ezati ozana ba relation ebele ndeni baboye kusuwana misu basi na bango babi soko benge ngana kanisa bakango mitifa mbeto abakango mitifa Dubai la bakango mitifa Dubai la ebele bela teto kolia bongo Papi Busi Mosengo, homme sel ya libela, yewana, ekendaka bongo. Bana mama ya solo, tosunga maniki, azande kona biso, maniki longwa na réseaux sociaux, longwa nano, ezo sala bien te, omoni ko lela no komi lokola nanyo yo, nani usoki Matu Samuel, alela kane banda, nana sepeli sa biso te, nako lela, ko bimela Matu Samuel na mwatsi te. Luka solution. Beta ba porte. Et fungwana. C'est ça le quoi Matthieu 7 senga ba kopesa. Yo siko lokolo senga ka des autres sengi Matthieu 8 senga ba kopima yo. Tala ndenge sali. Zwa kolanda bato ba zo finga te ekenda ka bongo. Maniki courage. Parce que âge PC c'est atok ko diminuer mbula conseil sur mo ko ba ke mbule poussane. Manike na âge no mona pe tombe ba bengi yo